Radio Zumel 1000 ezali radio oyo ya bino ba peuple oyo bozali koluka vérité esika ezali yango wana tolobi na bino ete bolandaka Radio Zumel 1000 po ete Radio Zumel 1000 ezali radio oyo ezali kobimisela bino ba vérité oyo bokoki koyoka yango esika mosusu te kasi Radio Zumel 1000 epesi bino occasion po ete boyokaka nyonso oyo tobombeli bino na kati na masolo ya mokolo na mokolo. Ndeko mobali pe ndeko mwasi ebongi na bino koyokaka tango nyonso Radio Zumel 1000 pwede ezali radio oyo ezali kolongola bato kobanga pe kopesa ba information oyo ezali penza kati na bosolo yango wana ndeko koluka mosika te tala Radio Zumel 1000 ezali pene na yo yokaka Radio Zumel 1000 pwete ezali lokola vitamine B oyo ezali kokota na kati na nzoto na bino pe kopesa bino santé. Radio Zumel 1000 Radio ya vérité. Radio Zumel 1000 pour radio anezaka matata à partir ya soki ezaka soki na France mboka na Belgique na Allemagne Monte volcan qui yango ya bien Keba Zumel 1000 ezopekisa biso makambo oyo soki nga mikolo na komi ebotu nanga so na komi ndeni nga mikolo na komi soko sakai na nga kaka na bengi ka Zumel 1000 po radio wana non en tout cas félicitations yo koloba nini po na Radio Zumel. Avez raison aïe. Bandeko babolingo mbote na bino baebomesana kolanda Radio Zumel 1000. Bandeko babolingo lelo tozali na esengo mingi mpona kopresente bino ba emission na bino bomesana kolanda mokolo na mokolo. Lelo tokolobela bino nini bandeko babolingo lelo tokolobela bino na oitali bongo bambutambutu oyo bazalaka na tango ya Deuxième République oyo basalaka pembeni ya Mobutu oyo lelo bakimela biso awa eloko ya kosala eza te bakoma kotaxe bato bakombo barwandais baburundais mpe bamakambo ndenge na ndenge oyo bakoma kopesa bato banationalité oyo ndenge motema na bango ezali kolinga lelo oyo tokomeka tolobela likambo yango mpo ete tomoni trop c'est trop ezali kosala pasi mingi mpe mawa komona ndenge nini bato bazali kosala bamakambo sans même bayeba ete babiloko bazali kosala mokili ezali kotala bango bana na bango bazali kotala bango bakoko na bango bazali kotala bango politike oyo bango baza koya kosala na poto mpona koluka kobundela mboka ezali nde ya kotaksaka bato banationalité ya lukuta mpe lelo tokolobela ndenge nini bamisusu bakei plus loin mpona koloba ete héros national Patrice Emery Lumumba azalaki rwandais pe tokolobela ndenge nini bato mosusu balingi ko atake na ndenge ya ba video na bango Papa Molière
pe balobi n'importe quoi lelo oyo équipe ya Radio Zoomel 1000 tokolobela bino pe tokotalisa bino bamakambo mo epele na kati na masolo wana kasi yambo te tokoka kokota na kati na masolo yango malamu na kosengana na papa Botamba kuna na régie betela biso mwa loyembo ebongo na sima tozonga na kati na masolo na biso ya mokolo mwa lelo s'il vous plaît. Radio Zoomel 1000 pour radio wana ezaka matata à partir ya soki ezaka soki na France mboka na Belgique na Allemagne Monte un volcan qui yango ya bien Keba Imperatore della rumba congoliana, Ferregola. Et fuir toi-même est plus profitable que fuir le lion. Adolphe Mouteba Chilamwina, Yangoyo. Moya tongo etalenga na pongi na miso bolingo elalisaki na libanda nyonso mpo balobaki na ye mabe mingi nakombolanga naza innocent. Le padre frappe encore. Nakomi omona pasi mpona nini okotala te mawa ya moninga oyo azali Claude Lukebakweno. bayanga nanga na mayele kasi soki bolimo ekotrouble ya ngai Excellence Bonaventure Ngobo. afrika eza monene jamai kokokana na bolingo oyo opesaka ngai yango napesaki yo motema nanga gere Général Dabira. soki obebisinga na bebi obongisi na bongi ezala avantage ya ngai na yo Adolphe mpe Moteba Claude Maluma. motema nanga epa na yo nasala lisusu nini makanisi eselinga na bongo Jean-Dominique Okemba. banguna bate yo Nzambe ya Nzenge. po bosana masotolakanaki ngai na yo Jean-Sébastien Massiana. Junior Bilumbo. shilamwina bakonanaka moto boye te na maloba bakiza te pesa ya ta ntango ase defendre kovoma sola Convoque son pourko pas. basoboya ngai citation nazwaki jugement par défaut mabe Chantal Etumba Yves Mosengo. plaidoirie podomo nazo plaide podomo mpona boyi bavuka basambelelanga likambo ya intime na incompétence ya bazuzi ya balabala na souleve juridiction incompétente Général Ndenge. afrika eza monene jamai kokokana na bolingo oyo opesaka ngai yango napesaki yo motema nanga gere soki obebisinga na bebi Chef Gislain Lozolo. ezala avantage ya ngai na yo Monsieur Laurent Boxon Bokassa. Birlengedi. Jean-David Kiambote. Sisi Malamba. oyaya chilamwina Colonel Daniel Eco Force de Frappe. Colonel Elvis. oyebisanga soki bolingo La ville est tranquille. nasonga nanga mboka baboti banga yo mwana moto asala eloko te ozi na yo taliata nsima te namoni beto elengi mina zozwa epongi Général Delphin Kaimbi. mwase eutaka se na motema sandra mwanza akanga matoi 3 fois kare obosani babienfe nanga nyonso tu Rigen Mata. enela efwenge tala nsima zonga moto Cornélie Malungi. Shana Peko. Emerald Lompala. Boss Okito Pandachala. Eric Gaël Miboto. Pamela Sexy. PDG Moutamba Biwan. Vieux Bernard Tola. Didas Pembe. je m'estrie en faux
na bakisation nyonso bazoporte contre ngai sur base ya masonge ezali infonde Clarisse Okito na Paris bakalonie badésordre silia na kokokati David Sala nasina misana na milelo nasina misana na basho Paul Sileri ausi mokano kolelisa na Bukavu Ramazani nanga nyonso elingi motema na yo Olivier Mukoko ebiju vangu tala nsima zonga moto Vie nanga lui onema ada muteba tala nsima zonga moto Photo Chico muteba tala nsima zonga moto Perimika bolingwa moto pasi ye natali nsima na zongi moto Eric la tortille Papi Kake la foudre Docteur Midi Alain Chakupewa Papi Ekonzoe Jean-Louis Makabu États-Unis Licencié Jules Ziombele Ya Mama Marceline Inspecteur Didi Kelokelo nasina misana na milelo nasina misana na basho Colonel Donald Lioke aosi mokana kolelisa ngai sala nanga nyonso elingi motema na yo Alex Fumuti tala nsima zonga moto Didier Ngando tala nsima zonga moto Edo Musamba Ricardo Ngandanga Radio Zoomel 1000 pour radio wana ezaka matata à partir ya soki ezaka soki na France mboka na Belgique na Allemagne Monte volcan oyoki yango ya bien Keba Zoomel 1000. Merci papa Botamba pona loyembo kitoko osili kobetela biso bandeko babolingo tozali kokota na kati na masolo na biso ya mokolo mwa lelo oyo tosili kobongisa pona kotalisa bino ndenge nini bato oyo baliaka pembeni ya Mobutu bato oyo badirijaka mboka na biso na ntango ya deuxième république oyo lelo bakoma badonneur de leçon oyo lelo bakoma kotalisa biso ndenge nini soki bokei na gauche mboka ekotambola malamu soki bokei na droite mboka ekotambola malamu te yango wana mokolo mwa lelo bandeko ebongi malamu toloba mpona toye komona maseki ekomi ya mingi kaka bato oyo basalaka na ntango ya deuxième république esika moko na Mobutu nde lelo oyo bakomi kotelema mpona kokanisa ete biso bakongole tozali bazoba mpona tobanda kokware bango na bamakambo nyonso tu oyo bamesana koloba bandeko babolingo oyebi ezali kosala pasi mingi ntango tozali komona bato mosusu oyo bazali koya liboso ya bakamera okomona bango mpe na basuki ya pembe na mitu oza komona ete bato ya ndenge wana nde oyo bakoki kozala na bana mpe bakoko me bazali koya koloba bamakambo mosusu bandeko oyo bikolo mosusu bazali komituna baza koloba me yango bakongole mituna bango eza na kati ya tour ou bien koma bandeko lelo tokoloba na likambo oyo etali bongo bato oyo balobaki ke Lumumba azali Rwandais to azalaki Rwandais pe azalaki Congolais te bandeko bamonaki mokolo mosusu Papa Molière asalaki émission mpona kotalisa ndenge nini bato oyo bakomi kodepase balimite
baligne ya rouge mosusu bato bakomi kodepase yango sans même se rendre compte mpona nini mpona likolo ya koya kotalisa basentima na bango koya koloba n'importe quoi liboso ya bakamera. Bomonaki tata moko oyo akimela bato na poto awa suki ebimi ebele suki ekomi pembe ebele na moto ndire babwakela efufwa manioko kuna na Belgique esika azalaka na kombo ya Kwebe Kipele akomplicité na tata oyo azalaka elongi lokola moto aza na kikoso pe azali kokemba po ete abimisa tufi elongi esi ebebakala ondire azali na kati ya kikoso mpona kobimisa tufi moto oyo babengi bongo na kombo ya Ngwanda le Terminator. Oyo tata oyo AGC pusani me alingi kotika baaventure te kaka bozoba na bozoba. Bandeko likambo oyo bomonaki Kwebe Kipele ayaki koloba mpona koloba ke Patrice Emery Lumumba héros national azalaki congolais te azalaki rwandais. Ezali ba masolo oyo lolenge basololaki ye na Ngwanda na telefone kaka ba masolo na bango bakoma kosolola na ba système de jeu na bango ya bato ya apariko. Ngwanda pesi feu vert alobi kende loba yango poso kinga na lobi ekozala malamu te pona lolenge ngai deja na sina lobaki na oyo ya Joseph Kabila pe na makambo nga na lobaki soki ngai na ye kobima pona loba bakoloba kaka yende mutu ayebaka ba makambo wana kaka yende mutu ayeka koloba yango adelege Kwebe Kipele tala kaka tata munene boye avandi na poto mutu etondi na suka pembe ondire babwakeli efufwa manioko olia zonga ata na mboka akende kopesa mayele yango bango balobaka baza na mayele bavandi kaka na poto awa mpona kosalelaka bato bavideo baza koyeba te age na bango baza na yango eza kosala na pasi na mawa. Alors Kwebe Kipele pe na bozoba oyo azali na yango ye wana na système ya mwana bitinda asali pe programme na Pasteur Bobo po ya koloba bozoba oyo Ngwanda ayebisaki ye. Me bandeko bozomona kaka na bamasolo yango oyo bato bamemelaka bino bozomona bozoba ezali kaka kati na bango mpona nini Ngwanda ayelaki bino alobi Joseph Kabila azali rwandais mopaya me aye kosala nini aye kokamata foto ya Monsieur Martin Kasongo oyo azalaka na tango ya kala na masolo ya barebellion azwi foto ya Martin Kasongo abimisi alobi bandeko botala papa na Joseph Kabila yeyo. Mais lokola pe vérité ezalaka têtu vérité eko rattraper Ngwanda le Terminator ba video eko bima oyo moto wana za kopesa kombo na ye ke kombo na ye Martin Kasongo ezali kutu na rapport moko te na oyo Ngwanda yebisaki batu Hippolyte Kanambe. Bandeko balokuta nyonso tu Ngwanda za kosala asi akomi tata mukolo aza na bana na bakoko me alingi kochange te. Tala lisusu baye koyoka na ye na Kwebe Kipele po basala ekipe na bango oyo ya bamenteur. Kwebe Kipele pe na bozoba nyonso ye wana ye na suki na ye ya pembe na mutu ondire babwakelaki fufua pembe na mutu auti kozwa examen d'état ale aye pe abandi koloba ezali mawa na bato lokola Kwebe Kipele aza kotala ta age oyo asa komi nango te tala ndenge suki ese komi pembe wana kudu toza komona po suki ya pamba parce que toza po biso bato toza komona nde mutu na ye toza komona mutu ya wana tomoni suki ya pembe ebongo soki balobi badeshabille Kwebe Kipele
balongola bilamba nyonso tala kaka suki ya pembe suki na ndenge za pembe soki balobi ba déshabiller ye bandeko mais na banzi tokokanisa neti badindisaki na kati ya fufoma nyoko baza koyela biso na bamasolo ezanga ntina baza kolela kaka kongo na mosika alors bango baza koloba baza bato ya mayele me tala bamayele na bango nde baza koloba baza nango baza koya liboso bakamera mpona koloba buzoba lito nyonso tu héros national Emery Patrice Lumumba uta kosala na mboka na biso est-ce que bango balingi baloba ke bayebi yango te oyebi yango na bamindele batalaka balobaka non bato bakongole baza mayele mingi te po batalaka baréaction na biso na bakomportement na biso Papa Molière azalaki na raison après avoir Scorpion Noir basali banquette Papa Molière oyo alobaki ezalaki ya solo ke makambo oyo kwebeki pele alobaki ezalaki nde ngwanda mutatindaki ye soki bomoni tovandaki nie tobandaki kozela banquette oyo Scorpion Noir babandaki kosala ezalaki nde ngwanda nde mutu adelegaki kwebeki pele ayebisi alobi te yo loba babiloko na po soki nga na lobi yango ekobima mabe po tala kaka lokola nga na sina loba makambo ya Joseph Kabila batu bakoya kointerprete mabe bakoloba kaka ye mutu amonaka oui kaka yo mutu omonaka me makambo ngo mpo omonaka ezalaka ya lokuta olingaka nde kodrible bato yo zomona elongi ya ngwanda soki otali yango ndire mutu aza na kati ya kikoso aza kobimisa tufi ndenge mutu akembaka ndenge elongi esalaka boza komona elongi ya ngwanda ndenge komi te ondire mutu aza kokemba mpo abimisa tufi na kikoso baza koya mpe mpona koloba makambo ya Kongo batu pamba moko boye bakomi bitelengano buzoba kaka na bamasolo ezanga ntina bakoya kokosa bato awa ezali mawa lelo tokoloba mwa mingi mama Rosalie napesi yo maloba. Merci Papa Roger pona kopesa ngai maloba bandeko babolingo tokosenga na bino bolanda penza masolo oyo na bokebi masolo oyo après avoir Scorpion Noir na biso kotaki ba recherche ya mwa mikolo po bazwa ba element nini oyo ebombanaki na kati na masolo oyo bomonaki tata oyo azana suki ya pembe na moto ondire babwakela ye fufu ya manioko na moto na kombo ya kwebeki pele ayaki po ete asalela bato émission mpona koloba ete na ye kosalela bino émission mpona koyebisa bino ete kombo wana ya Lumumba azali tetela te donc bamakambo ndenge na ndenge oyo deja basi babongisaki ye na ngwanda na mawa na pasi bandeko oyebi malamu tozali koyebisa bino ezali kosala mawa posa na biso ezali ete bato bazali kose prétendre ete bango nde bato ya mayele ebongi malamu bozonga na Congo po ete bokende kopesa mayele oyo yango ya bino oyo bobetelaka tolo tango nyonso parce que à chaque fois kaka bino nde boyaka kobima mpona kopesa baleson bokoma badonneur de leçon place wana bakonzi basali mabe ifale basala boye mboka etambolaka boye te me ntango toza kotala bilongi ya bato yango bango nde mutu bavandela biso na mboka pendant 32 ans oyo basimbela biso masolo bandeko mboka ekufa mboka etikalaki penza na ndenge moko bandeko me lelo bakomi badonneur de leçon botala kaka moto lokola ngwanda elobi ata Papa Roger forme ya elongi ondire moto aza na kati ya kikoso oyebi bakikoso oyo ezalaka okomona okoti me toilette yango ezali ya lidusu batia mabanga mibale yo sikoyo ozwi kaka makolo mibale otelemisi yango likolo ya mabanga wana pe oluki position ya mataku na yo telema ezala penza
na direction ya lidusu wana po ete tufi nyonso ekitaka botala sikoyo ngwanda on dirait azali na position wana mpe azali kokemba na systeme ya sikoyo tala ndenge elongi na ye esali on dirait aza kolinga abimisa tufi elobi ata papa Roger mpe moto ya bwaza koloba lelo ke na ye mpo napesa bakongolais leso na makambo ya lokuta oyo nyonso biso tosi toloba mpe tolakisa mpo na tata oyo ye akanisi ete akodrible bapeuple congolais bandeko tata aza na lokuta moko ngwanda ya ndenge ya kosakana te akosaka bino kazali na babataillon ti basoldat eske botunaka ye place basoldat yango aza na bango bazali tango makambo ya dongo ezalaka konginda atindi bakombata na ye oyo bakombata bazalaki na Angleterre bakosa nini ke bakangi 25,000 tonnes ya baarme me botunaka ngwanda te 25,000 tonnes ya baarme yango ekenda wapi yango bino bakongole mpo na nini bolingaka bato moko ya tina te bayaka kosakana na bino boye wana nyonso tu mpo kaka balataka nkombo na ntango ya deuxième république baministre lelo baza eloko te baza bapapier baza eloko te ye kutu mutu aza moto moko aza mutu ya lokuta tala ndenge aza kokosa bino bandeko bambongo na bino oyo ya pasi ya poto alelelele bino yango na makambo ya badongo ye ozomona bandeko ngwanda ndenge azali wana anniversaire na ye il faut bato ya pareko bapesaka bambongo bamisu bakopesa ba 500 bamisu ba 800 me bandeko boni babozoba ya boye batata na bino baza kokufa kuna na Afrique na pasi otikala ata mosusu kotindela ye $500 te po afete anniversaire na ye me pa ya ngwanda boza kobimisa ngwanda aza na lukuta moko tata oyo bandeko tokokende kutu mosika te avant to ya kokota na kati na masolo oyo ya papa Molière malamu ndenge alobaki po bango lelo balingi babimisa neti papa Molière moto ya lokuta wana nde ezali soni nde moto ezali kosala bango mais bayebaki te ke biso tozalaki na kati ya qui cherche barecherche ezalaki kosalama bascorpion noir bazwi baelema nyonso mpe baye kopesa biso ezalaki nzoka ngwanda nde moto adelegaki tata oyo azali na suki ya pembe ondire mwana azwi examen d'etat babwangeli suki ya sani ya fufu ya manioko na mutu me atindi kwebeki pele mpo ya koloba makambo kwebeki pele mpe na bozoba nyonso tu aye mpe ale ye wana komi koloba lumumba azalaki tetela te boye botina te ozomona kaka bato moko na poto atina te bandeko okomona bango baza kotambolaka okomona ntango mosusu kwebeki pele awuti kosomba fufu na matonga aza kotambola bandeko otali bona mawa soki bato ya Kinshasa bamoni vi oyo bango bamenaka na poto wako bato ya Kinshasa bakoloba tomonelaka bango kaka na bavideo tokanisaka nzoka nde bato ya malonga nzoka nde baza mitelengando na poto boye bandeko kwedi beki mpele na mawa tala kaka tata mobimba suki ese komi pembe boye elobi ete papa Roger oyo soki balobi ke balongola ye bilamba nyonso botala kutu suki ya pamba ya mutu ndenge bino moko boza komona suki esali pembe bongo soki balongoli ye bilamba nyonso tu bandeko me bandeko okokanisa ndeta mosusu ke bapakoli mutu couleur ya pembe na nzoto suki ya pembe tala kaka suki na ye botala kaka suki na ye ndenge ese eteli boye ebongo kuna na kati eteli ndenge nini soki bomoni mutu suki ese eteli boye na kati seke esi eteli emiteleli mpenza na ndenge ya somo me sikoyo bato ya boye nde balobaka soki mutu asa tondi na basuki ya pembe nyonso na nzoto boye nde bazalaka na sagesse me bozoba ya bato eza kobimela wapi sagesse na bango ezali wapi tala tata munene bo baza kotinda ye na ngwanda kende loba ye pa ye na ba aye pe na liboso alati mpe kazanga na basuki na ye ya pembe bandeko aza mpe koloba bandeko balobaka moto abimi suki ya pembe nde moto aza na mwa sagesse ebongo kwebeki pele sagesse na yo ezali wapi sagesse na yo ezali wapi botala kaka ndenge asa suki yango etondi na mutu bandeko moto lokola ngwanda tala ngwanda mayele ngwanda za mayele aleki yo kwedi beki pele tala
yo na bozoba oza na poto makambo eseleki obosani ovandi kaka bongwanda za koutilize bayombo aza kotiaka bayombo mpona koyindisa suki ale yo tikali kaka na kidiba bo baza mpe kotinda mpo ya kolobaka Lumumba azalaki congolais te tata kwebe kipele ezali mawa na ba ajo ya bino balobaka bato baza na suki ya pembe na mutu bazala na mwa sagesse mais yo penza bozoba na yo emonani bozoba emonani kwebe kipele bandeko oyo penza mokolo mosusu penza ke balondenge kaka zalaki wana lati bakazaka bolongoli bilamba bokomona ndenge nzoto wana ekosala pembe bandeko ndenge badindisaki na kati ya fufu ya manioko bandeko oyebi banzoto ya bato lokola bakwebe kipele oyoko oyo soki batike bolumbu banzoto ezalaka ke okosala mpe 3 jours moyoli eza te mpo ndenge mimoneli pembe wana ndenge esaleli ye na nzoto okoma oyokaka nkele me ezali mawa mpona boyaka kobetela bato badiscours ezanga ntina boye bato baza sans valeur na mokili ya bapaya mpo bakoma koloba kaka n'importe quoi sa meme baluka baelema oyo eza bakoma kaka soki bataxe moto nani rwandais o burunde bayembangu baye koloba mawa mingi mpona bino ezali mawa papa Botamba tiela biso nanu baimage totala ndenge nini ngwanda lokuta na ye oyo tosi tolakisa kala ndenge nini azalaka soki aza kokosa apemaka te mpe aza kobetabeta misu lokola nguma ezali mawa mpe pasi baimage s'il vous plaît papa Botamba. Lokwa na zolo bela bino ngai na kombo ya bana ya pareko na toucher ba konji nyonso ya ONU ya nini ya Union Européenne nyonso na pesi bango dossier complet o etali makambo ya Mama Landu na ba pasteur Kutino. Kokiokosa baye bazoyoka ye jamais kokiokosa conscience na yeme. C'est ainsi que na sengi na bino na situation to komi na ngolelo ese ngongo to bino boza sous distraite ese ngongo boza sous na kobanga te soki bolobi bobanga bapaya bakokamatela bino mboka mpona seko mingi boze kutuna obi me papa nganda pona nini na pareko tokosala ndenge nini oya po kamba biso ngai na zela kusala boya me ngana soki omoni na tima kolo lowe makambo ese bebi na kotia makolo litiela te soki bato wana bazwi ngai bakoboma kaka tala preuve moko mpona pesa bino. C'est ainsi que na sengi na bino na situation oyo tokomi nango lelo ese ngongo to bino boza sous distraite ese ngongo boza lisusu na kobanga te soki bolobi bobanga bapaya bakokamatela bino mboka mpona seko soki bato wana bazwi ngai bakoboma kaka tala preuve moko mpona pesa bino. ngwanda za kozwa biso lokola mwa bana mikeo to baza kozwa biso lokola basipumbu na ye biso toza basipumbu ya ngwanda te toza bamilisi ya ngwanda te ngwanda juste oza kozouer carte nini d'ailleurs qui t'a donné ces fonctions ya ministre ya information ya combat naza oloba naza na kanda makasi so boza kotala nga pinzole okita ngai naza na kanda makasi kando naza nango ezali kanda moko akoleka soki nazwi mutu lokola ngwanda na maboko na ngai na miniti oyo ekozala eloko mosusu. C'est ainsi que na sengi na bino na situation oyo tokomi nango lelo ese ngongo to bino boza sous distraite ese ngongo boza lisusu na kobanga te soki bolobi bobanga bapaya bakokamatela bino mboka mpona seko. Tout c'est tout avec ce monsieur
akoyela biso ba information ya lokuta sur lokuta. Bana Congo, bana Montréal. Mingi na balanjo ya nganga na Scorpion Rouge. Na Scorpion Rouge ya Zoumel 1000. Mama Rosalie pardon na papa Roger. Botie la biso makambo yo penya botie la biso makambo. Bandeko. Na banzi soki tozali kotiela bino ba elema oyo nyonso ezali po tolakisa bino lolenge ndenge nini bakongole bazali bato oyo babosanaka histoire noki po soki totali to botali na ba archive na biso na makambo nyonso toloba mpo na tata oyo ngwanda na baaventure asalaka Congolais moko te lelo akoki kopesa lisusu confiance na moto lokola ngwanda po ete azali na lokuta tata oyo okoki kondima te. Bandeko lelo oyo papa Molière auti kotalisa lokuta ya ngwanda pe kotalisa lokuta ya kwebe kipele na makambo oyo bautaki koloba mpo na héros national oyo bino nyonso boyebi tango baministre ya tango wana ya ane 60 bakendeki na table ronde balobi biso toza na likambo ya koloba te soki héros national Lumumba akomeli biso awa te. Boyebi ndenge nini mindele batremblaki batindi avion mobimba mpo kende kozwa ye. Lelo toya komona kaka tata moko boye ya suki ya pembe na kombo ya kwebe kipele o suki ya pembe ndenge se boti na mutu bandeko kaka ndenge naza koyebisa bino soki bazwi balongoli tata na bilamba nyonso tu batike bolumbu bandeko batu bakopakata po ete modeli ya pembe wana ndenge kosala na nzoto bandeko baloto ekosa. Lelo aza koya mpo na koloba nini ke héros national Patrice Emery Lumumba azalaki congolais te azalaki rwandais. Bandeko likambo oyo etushaki bato nyonso sur tous les plans. Meme papa Molière asepelaki na likambo oyo te pe alobelaki yango me bato ya pareko basalaki lokola bazwa le devant po babanda sikoyo kofinga papa Molière. Me bayebaki teke papa Molière ndenge azalaki wana na makambo nyonso alobaki azalaki na bosolo kati na ye nene yango ayebi teke ngwanda azalaki mobomi monene na tangu ya deuxième république. Bandeko est-ce que boza koyeba na tangu ya deuxième république ngwanda lelo aza koloba ke azali pour peuple alingi peuple mingi aza koloba pe na kombo ya peuple ya wapi oyo lelo ngwanda aza kofungola mbanga pe koloba ke ye alingi peuple. Ye azalaki kovanda na Gombe na sima ya IEC wana. Bandeko ekomaki soki ekomi 18h esika ndaku ya ngwanda ezalaki me yo kokoleka wana te. Soko leki wana bakomando wana bazalaki kokengela ndaku na ye bakokanga yo. Bakomando bazalaki liboso ya ndaku na ye basali baaventure ya mingi. Nene ebi yango te. Lelo ngwanda aza koya kofungola monoko apo alobake aza koloba mpo na peuple atie mpe elongi wana lokola moto aza na kati ya kikoso aza kokemba mpo ete abimisa tufi na mataku. Boza kozwa bato lokola bazoba bokozwa mpe mwa courage ya kokoma na mwa bapage na bino wana mpo na koloba ke kokritike papa Molière. Papa Molière alobi ya solo. Papa Molière na makambo nyonso alobi nene ebi yango teke ngwanda azalaki moto oyo asali bacrime ya minene na mboka na biso na tangu ya deuxième république. Nene ebi yango te.
yo kanisi ba evre oyo papa Molière aza kosala mpo na mboka na biso kolobela babola kosunga babola yo kanisi Ngwanda depa azwaka bokonzi tina ndenge apakata nani yango asasalisa na Kongo na mobola nini papa nani Ngwanda asasalisa ndenge papa Molière tomonaka aza kosunga bato ya pasi kolandela bamakambo na bango meme tina batribunaux kokende kotushe meme bakonzi po ete balobela babola ye Ngwanda asasala yango azwi elongi mwindo atie ondire bapakolaki ye makala na elongi akoyoka ta soni te mpe kotinda bato na ye mpo bafingaka papa Molière. Papa Molière aza na niveau na yo te Ngwanda. Yo oza aventurier, escroc, menteur. Kosaka bato pamba tata munene bolukuta bandeko. Akanisi mwa ba yombo na zorazo kopakola biso to kolobaka Ngwanda aza kokola te, azaka ka jeune nzoka elongi nyonso to ezaka fiono ka bandeko. Elongi yango ndenge ekomi bandeko, ondire mutu aza na kati ya kikoso bandeko aza kotindika. Tufi po ete bima siko aza kokemba na ndenge ya système. Donc elongi nyonso to efionoki. Pe aza kotinda batu na ye po ete balobaka n'importe quoi po na papa Molière. Mawa mingi po na yo Ngwanda kanisi soko pakoli ba yombo wana nde okozonga mwana moke oza kokola detala ndenge elongi eza kofionoka. Mawa po na yo. Nakosenga na papa Botamba tila biso sikoyo mwa masolo to intégralité ya masolo oyo papa Molière alobaki na oyo kwebeki pela alobaki na complicité bango na Ngwanda ndenge basalaki po ete tokoka pe ko commenter yango. Papa Botamba ba image s'il vous plaît. likambo ekomi awa na ba réseaux sociaux oyo bisika nyonso esali buzz puisque bato balingi kosala buzz mikolo oyo soki mpo nazwa nini toyebi te baye kobimisa biso na baspécialiste héros national na biso Patrice Emery Lumumba aza rwandais bolanda nanu bino moko matumoli moto ovande pa na yo oyo otumola bato bolanda nanu likambo oyo bazoloba sur notre héros national Patrice Emery Lumumba. Vous dire une chose, pour retenir quoi de Lumumba aujourd'hui? D'abord les origines, disons ethniques, traditionnelles, les véritables racines de Lumumba. On a prétendu que Lumumba était un tétéla. Je me suis renseigné auprès de les tétélas, ils m'ont dit non, chez les tétélas ce nom-là n'existe pas. Bana Congo bana Montréal mingi na balanjo ya nganga na scorpion rouge ya Zumel 1000. Mama Rosalie pardon na papa Roger bo tiela biso makambo yo penja bo tiela biso makambo kwebe kimpele papa yo na age na yo wana ndenge suki ya pembe si eboti yo nyonso tu na mutu pe na nzoto Ngwanda za kokontinue kotinda yo oh mwana bitinda kwebe kimpele nalobi omoni eloko ezali kosala bino na poto apo bozangi likambo ya kosala yango na bokomi kosala ba recherche mususu oyo tokomi komi tuna pona nini tango bozalaka na tango ya République du Zaïre bosalaka ba recherche oyo nyonso te lelo bokomi koyela bato nasalaki recherche opene tetela bayebisinga eke Lumumba kombo wana existaka te boniko
boni kwebe kimpele na suki pembe boye bandeko malchance ezala ta mutu moko aya wana mpenza akata yo bilamba nyonso tikala bolumbu tomona ndenge nini nzoto wana ekosala pembe ondike bapakoli yango couleur ya pembe yo ozokanisa ozomona yango lokumu ndenge oza na suki ya pembe boza koya koloba n'importe quoi tala kutu ndenge deja suki ndenge esi envahir mutu na yo ekomi nyonso pembe ebongo soki balongoli yo bilamba bapembe wana ekozala ndenge nini mpo ntango bakoloba tombola mapeka kuna nyonso tu pembe na pembe ntango bakotala kote ya tolo pembe na pembe bongo ntango bakokita na se kote ya bamasolo kuna nde somo okoyoka ta mawa te tala ngwanda mutu aza kotinda mpo ya koloba n'importe quoi na kombo ya héros national Lumumba ngwanda aza mayele ngwanda mipakoleli yombo apakoli yombo na mutu apakoli yombo na sama peka apakoli yombo ti kuna na se bakote nyonso tu ya nzoto na ya mibali mpo nini ngwanda aza kaka na posa bato bamona ye nanu akoli nanu te alors asi akei deja na bopakwa ngwanda ndenge azali wana soki balobi mpenza bapalola bayombo wana nyonso atiaka na bapoile bandeko na banzi couleur ya bapoile na ye ya nzoto bandeko modele ndenge ekozala oyo oyokaka mpenza ko eteli ekomi pembe ekomi kokende na modele ya chokola ezali mawa tala tata monene boye ngwanda aza kotinda ye mpo ya koloba n'importe quoi ye pa ya bandi koloba kwebeki mpele mawa kwebeki mpele mawa kwebeki mpele tala ndenge pasi ya poto ngwanda komi kotinda ye mwana bitinda ye na suki yango ndenge boti pembe bandeko oyo toza komona kaka mutu me balongola ye bilamba bandeko bokomona kimona meso oyo komona ye te bandeko okobanda koyeba te ntango oza kotala na nzoto kuna nyonso tu kota libumu pembe kote kuna ya se pembe bandeko oza koluka nzoto ya mobali oza komona te mpo nini ekomi confondi bandeko telema pembe eleki bandeko oza koyeba te eza mawa mwana ya bitinda akoya koloba n'importe quoi yo bino boza kofungola monoko boza koloba boyebi teke papa Molière na minito papa Molière azali gank po papa Molière makambo aza kosala na minito na kati na mboka na pasi o peuple aza komona aza kosouffrir elongo na bango bapeuple wana pasi baza komona baza kokende pa ya papa Molière azali kosala nyonso kofaire passer message na bango epai ya bakonzi ebongo bino bozali kaka na poto kolieka bato bambongo na bainformation ya lokuta kobetelaka bato bamasolo ya lokuta boza kolia ba pauvre congolais mbongo na bango ya motoki mpo na koloba ete tokokende kolongola Joseph Kabila na bokonzi alors ke bino moko bozali awa boza kokosaka bato kwebeki mpele papa zonga na mboka babiloko boza kosala yango te kwebeki mpele oyebi mokolo mosusu bamoni okota matonge uti kosomba bilolo bandeko bato bamonaki balobi batali kwebeki mpele balobi tala moto azalaki okomona soki aza koloba na televizio bato baza kopesa lokumu me tala lelo ndenge akomi kokatisa na makolo mpona kokende kosomba babilolo na matonge bandeko kwebeki mpele na suki ya pembe bandeko kutu boza komona na suki ya pembe bandeko naza kotekela bino diske bandeko soki balobi balongola ye bilamba bandeko pembe wana oyo ekobokomona na kati ya nzoto bandeko na mawa bokondima te na mawa oyo soki balongoli bilamba bato ebele bakopakata po pembe wana eza kaka signal deja suki eza koyebisa na bino suki eza kopesa bino deja signal ndenge nini lolenge ya muto soki balobi batika ye bolumbu ndenge Adam na Eva bandeko bokondima te pe ebele bakopakata avanda na ye te olietala nanu bamakambo ya bapembe oyo ndenge si eboti ye na bapoile ya nzoto aza koya koloba makambo ya Patrice Emery Lumumba na lokuta nyonso boye ezali mawa pe pasi papa Botamba to continuer masolo na biso s'il vous plaît.
Quel est le village d'origine de Lumumba? Personne aujourd'hui ne peut le dire. D'après mes enquêtes, ce qui est apparemment sûr, c'est que Lumumba n'était pas Tétela. De quelle origine serait-il? Selon lesquels Lumumba serait d'origine rwandaise. TV moko ezali kuna na poto BMP ya pasteur moko azobenga soki pasteur Bobo aza mungwande aza ngwandi ye wana azali kobomba zolo na sima ya micro na ye. Azako Yamba, un journaleux, Naningo Fingate, mais quand tu touches à notre héros national, tu touches à tout le Congo. Au toucher Patrice Emery Lumumba, et pas n'importe qui. Un certain Kwebe Kimpele. Kwebe Kimpele Azali Nadi. Voilà moto yo Azako Sala na RTNC. Ngai Nazape Nazako Sala na RTNC. Un présentateur, il y a journal. Azaïka moi na talent na ye na mungu na ye wana ndenge boyoko ko. Donc basa mingi toza bakadi mabuka sa tozaki na ba Jean-Pierre Kibambe Chine-toi ba donc tozalaki na ba journaliste moko ya minene Kwebe azali kosala kuna wana monike baninga bakasongo mwema bakamati bazokende na poto kokende na Maréchal Mobutu Seko Kwebe akamati amonike simbite azui nzela akimi alobi non Mobutu azolinga kobomaye akomi réfugié politique. Du jour au lendemain yo s'est transformé akomi opposant, mais yo zalaki opposant ya nani ya Mobutu Seko te moto yo asali yo moto ya tindi yo na poto okende kosala kamo un stage na yo oye kozonga na ibte so kosala ki journalisme au so continuer qui ça c'est ton problème. Et voilà un monsieur comme ça de loi a commis opposant aya ko bimisa lobi Patrice Emery Lumumba qui a dit Patrice Emery Lumumba azalaki rwandais toye kotala na simalika mwana toye kosala pe enquête na biso nani azali na sima ya Kwebe Kimpele na pasteur Bobo moto yo azako manipuler bango et on vient de découvrir ça tout simplement Honoré Ngbanda Zamboko Atumba oyo papa yo avandi pembeni ya Maréchal Mobutu oyo ba kamati mboka na biso ba régné pendant 32 ans ils n'ont rien fait. Botiki désolation. Biso tokima Zaïre wana pour ne pas torture morale et physique au système ya Ngwanda na ya Mobutu basaka na biso. Génération na biso nyonso tout et ça bafoué à l'extérieur. Pour le système oyo ya mabe ya Mobutu na Ngwanda. Monte volcan. Qui a moyen bien. Baeko kima de Honoré Ngbanda oyo akimi kuna aya kolinga kopesa batu leçon ndenge nini il faut diriger un pays. Mais yo zalaki 32 ans na mboko oyo Honoré Ngbanda Zamboko Atumba osalaki nini okimi otiki ba vous savez okwesi Maréchal Mobutu puisque quand les services ezo simbate
régime wana pe ekosimba pe bien te. Yo ozalaki qui était Honoré Ngbanda Zamboko Atumba, conseiller spécial ya maréchal Mobutu en matière de sécurité. La candidature est à un certain moment même ministre de l'Intérieur. Voilà Motoyo, obomi ba Congolais. Ba chrétien oyo ya Kinshasa oyo ba kufaki. Yote Honoré Ngbanda Zamboko Atumba. Philippe de Dieu le veut, au journaliste français. Oyo wana ke o découvrir que ozalaki na camp militaire na yo à côté soki ya bazongo mais balobi yonde o achevaki au bomi. Un des plus grands assassins. Ah non, boyebi ba Rwandais, ba Tutsi, mais badani ba memi batuana awa na Congo na mboka na biso. Honoré Ngbanda, yonde conseiller ya Mobutu Sese Seko te. Lelo ozangi eloko ya kosala. Oke obombama oza wapi? Ozali recherche en Europe. Oke obombama wapi na Maroc. Est-ce que ozo bombana? Ozo sala ba duplex. Bana kosala nini? O la kisandenge nini il faut mboko yo etambola. Mais yo ozalaki pendant 32 ans Honoré Ngbanda Zamboko Atumba. Mais yo ozalaki awa. Bon 11 ans après 32 ans osali eloko moko te. Comme réfugié bongo ozozonga lokola baninga te oya kopesa ba leçon ndenge nini ba diriger mboka oyo histoire eza tetu ba témoignage nde to kobanda sasiko ba témoignage oko créer comme moi chaîne na yo na pasteur Bobo na oyo kwebe soki kimpel alias placenta na fingite boyoka ye moko abikomo na ye elingolo ba placenta. Mon vrai nom c'est Nkep qui signifie placenta en Kiyansi. Mon vrai nom c'est Nkep qui signifie placenta en Kiyansi. Bokamati na Apareko association moko tribal boko na internet biso bino bokanisi ke kaka bino nde boyi boko na internet mais biso ba pekisaka biso mais lokolo touché héros national la biso Patrice Emery Lumumba ozangi eloko akosala batu nyonso baza ba Rwandais, batu nyonso baza ba Tutsi. Eloko moko osali pana mais omemaki bango awa te. Eloko moko pana osala ke obongisa to okamata obengana bango okalisi na Rabat esika oza na statut ya réfugié puisque balebi na Europe oza recherché bana ba malversation ya mbongo ya bato zwaki okeno talaka bakonzi ya bamboka mosusu wana ya koloba ah non soki bopesi nga mbongo nga na korecruter basoda bon nakamata na rétablir ordre yango oyo tikaki par manque d'argument ekomi Kingani Rwandais Kingani Kolabo abongo yo moko assassin biso tokima Zaïre wana pona ba torture morale et physique au système ya Rwanda na ya Mobutu basaka na biso génération na biso nyonso tout et ça bafoué à l'extérieur pona système oyo ya mabe ya Mobutu na Rwanda. Assassin nga écoute dazolo bango te je suis là bolanda ka ba témoignage ya liboso to kobana nango Honoré Ngbanda Zamboko Atumba eza ya moninga bozo ko sa na ye général Baramoto azali vivant boyoka kamwa ndambo ya témoignage to kozongela ngo bisa basoleza milai solo fofu ya maso bosa malamu etika ngai na ye to bandi conflit ngai nde nazali supporter rébellion ya papa Mongula nayebi makambo wana te ekomi matata asa rapport moko apesi mokanda yango oza alekisa yango na voie hiérarchique na ye apesi na niwa Mobutu apesi na tata na ye azongi te yango epa na sete bon alors eti ayokobengisa ngai. Chers téléspectateurs, boyebi
ovandi na yo biloko mosusu basimbaka te moto na moto aza na ligne rouge na ye oyo ke kolekisa ligne rouge wana te lelo kamata finga Joseph Kasavubu finga peut-être lokola agéraki soki ezalaki mabe etc. Mais il y a une ligne rouge à ne pas dépasser kosimba honneur ya motute okamata lelo Laurent Désiré Kabila musée soka agéraki malamu tant mieux para bato bamonaki malamu soka agéraki mabe tant mieux bato bamonaki agéraki mabe. Mais kosimba nzoto na yete, ça veut dire que ligne rouge ezali wana pour na biso ba congolais azali héros national. Vous savez, il y a beaucoup d'intégristes oh ba yoki bino ba koluka buzz o kamata o ke no toucher Laurent Désiré Kabila lelo kamata même bato mosusu zozolanda na ba ministre bazaka ba visionnaire ba prophète o ke no simba nzoto ya Etienne Tshisekedi wa Mulumba tanga ke agiraki mabe bamususu bazala agiraki me malamu kosimba nzoto ya mutu te lelo ya kobimisela biso okomona Honoré Mbanda Zamboko atumba ozangi argument puisque depuis obandi soi-disant combat na yo résultat ni nomemi yango yo na apareko na yo na au pasteur na zolo basoki bobo oya ko finir la biso héros national na biso. Il y a des lignes à ne pas affranchir, chers amis. Salam Moussa na yo critiquer tout ce que tu veux, mais biloko mosusu basimbakate pour que na France que no finga lelo Charles de Gaulle bakoloba mingi asalaki boye etc. Mais il y a des lignes oyo moto franchir te et comme ça tu te réveilles aujourd'hui comme un journaliste moko boyo lobi alekende nazangi na fingi régime oyo te ezo pesa te to changer nano tamutu se ko pesa le peuple congolais Honoré Ngwanda azalaka na moitié ya rwandaise comme na ye Odette moitié Honoré Ngwanda ya rwandaise comme na ye Odette ayebi azalaka pe na moitié moko ye moko aboma ye comme na Georgie akufa na kitambo soko boma ye otele bapoison ngambo na tile ko moitié rwandaise bosakana ngate ndenge bubana na batabariko Honoré Ngwanda otali kombo ya koboma peuple congolais oboma peuple wana oboma unyatela peuple wana lelo moni groupe ba congolais basangani esali ozua mosala na ozua Ngwanda za mukolo Ngwanda tozo oyebiso zala mukolo naza kobenga yo Ngwanda c'est parce que na tango oyo tozali na même pied d'égalité. Mota volcan oyoki yango ya bien keba oyi moto alokotaka na moto alokotaka okomi na Kinshasa obanda kovanda na lemba na ndako ya nani obanda kovanda na lemba na ndako ya baramoto me olinga oboma baramoto nana boma Maréchal Mobutu eza yo te nana boma Armée Zaïroise eza yo te escroc lokuta mangobo monoko molili okalilie de cha elongi ya Maludi Mbangu Ngwanda ile ki Ngwanda oya kwa kubandisa peuple congolais otia père titi Ngwanda oteba to père otala nini na Congo otala nini mbandaka ekoma zamba otala nini ozwa pouvoir pendant 32 ans otala nini na région de l'équateur na ville mbandaka wata na ndako te Mota volcan oyoki yango ya bien keba bala nokutu oyiba mbongo mboka okende kuna epa ya Guinée équatoriale epa ya Obiange mapesa mbongo yango nosomela mwatino deuxième femme no appartement na France ozwa mbongo epa bomar bongo epa bakadafi ozwa mbongo partout wopi mbongo yango ozolibere meme bamilitaire babatu bazio bakoboma yo bato balekaka bato na ye radio wapi wana radio Bendele
kasi moto asala yango na église na ye bato badoraka ye omoi bato badoraka yango baleki ata bakatholike baleki ata baéglise ya bamama olangi wana do baza baidolâtre moko ya surtout bato baza na nsima ya Honoré Ngwanda na Pariko sans vision surtout ni bango bozo critiquer peuple ekufi pour la liberté. Est-ce que surtout Honoré Ngwanda au sala soulèvement populaire ou ça soulèvement Honoré Ngwanda tango IDPS à l'époque toi na Kinshasa ba utambola ba marche nana zoboma ba congolais Honoré Ngwanda nana bomaki ba bato na marche ba chrétien Honoré Ngwanda Moto volcan qui envoie bien Keba mais lelo Honoré Ngwanda a une solution moko ya kopesa ba congolais mais azalaka ministre de ya défense azalaki conseiller en matière ya sécurité aérienne oyo yake na kozwa miko ya pe intéressé mais mutaki no zwa miko na Rwanda ti ça non Honoré Ngwanda aki na gaz civil pa baramoto pourquoi Ngwanda akangaka ete turbi Honoré Ngwanda fatika ba vantier na musala makasi o to sali na diaspora yo Ngwanda oyo kobebisa ngo na minute moke ya kokotisa batu besprit na bino ya mabe ya division ya kodiviser batu po yo renyaka ana base te na Kinshasa ana base te na Équateur même na village ne soke na ndako na ye batu mo babenga nga na buzi kuna biso boketu tolembi Ngwanda wana même na village tanda kuna ebukana ekoma eladi bandelenge obindelenge ça fait matiti ebima oka parc ya botanique tu atika bavanti tofinga Lumumba napesi bino lisusu bolanda koyebe kimpele likambo azoloba na asalaki enquête asali enquête na ye koyebe kimpele osala enquête wapi okoma livre nini yo okoma enquêteur wapi ozalaki awa piaker okamata oke en tant que réfugié Mobutu alingo boma ngai nde likambo yo kendelaki kuna olongwe kuna kombani noza kobene oya obimisa stasiko olobi ano Patrice Emery Lumumba, héros national ya biso ba congolais nyonso. Héros national ya biso batetela. O kamatolobi te motetela moko de ti dango yo salaki. Motetela moko nde ya yebisa inga lobi ano. Patrice Emery Lumumba non seulement comme Lumumba ils pas batetela te ignorant que tu es. Il y a des voix qui se lèvent pour dire que c'est la théorie du complot où les Rwandais, pas tous les Rwandais, mais les lobbies rwandais cherchent à s'approprier nos leaders. Donc ils aident que Lumumba était aussi au Rwandais parce qu'ils veulent notre pays. C'est leur stratégie de lancer des demi-vérités, des mensonges, de discréditer nos leaders. Le but c'est de prendre le pays. Si le pays n'a pas de racines, si vous dites qu'un tel n'était pas congolais, un tel n'est pas congolais, on sait que tous nos leaders n'étaient pas des Congolais, les Rwandais diront que non, c'était des Rwandais. Je vous laisse la parole. Lumumba est un vrai tété, là, tous les tétés là se retrouvent à Lumumba. On voit presque tous les gars, ils disent leur fugue là, ils sont un peu violents politiquement. Ils disent que ce sont des héritiers de Lumumba. Ils vous suivent et vous dites que vous avez des doutes que Lumumba c'est pas tété là. Pasteur Bobo, je dis ceci parce que je parle en français ou bien je vais m'exprimer en Kiansi ou en Kikongo, je ne sais pas. Les gens disent que lobby Mobutu est congolais. J'ai dit Mobutu n'est pas congolais d'origine. Il y a une grande différence. Je dis ceci pour Lumumba. Je dis le nom Lumumba chez les Tétela n'existe pas. Le village de Lumumba n'est pas connu. Ses parents non plus. Qui était le père et la mère de Lumumba? Qui les connaît? Qu'ils citent le nom et qu'ils disent le nom de leur village d'origine. C'était d'abord des origines. Qui était le père et la mère de Lumumba et quel était leur village d'origine? Je suis né dans le territoire de Katakokombe, dans la province de Kasaï. On m'a dit que c'était le centre de l'Afrique. Est-ce que c'est vrai?
Mais le Kassai, c'est précisément au centre du Congo. Au centre du Congo. Je ne sais pas situer si c'est au point de vue géographique, c'est au centre de l'Afrique, mais en tout cas, la peau du Kassai est située au centre du Congo. Est-ce que je peux vous demander ce que faisaient vos parents? Mes parents sont des cultivateurs. Ils sont encore vivants, bien portants, et sont au village. Au Kasaï oriental, s'ils se sont des Tétés-là, ils doivent avoir un village d'origine. Quel est leur village d'origine? Mais les Tétés-là que j'ai rencontrés, j'en connais des Tétés-là, qui m'ont dit, mon cher Kwebe, chez les Tétés-là, le nom Lumumba n'existe pas. J'ai des amis Tétés-là qui m'ont dit, mon cher Kwebe, vous savez que le Lumumba, ce nom Lumumba n'est pas un nom Tété-là. Bana Congo, bana Montréal. Mingi na balanjo ya nganga na scorpion rouge. Na scorpion rouge ya Zumel 1000. Maman Rosalie pardon na papa Roger. Bo tiela biso makambo yo penya bo tiela biso makambo. Bandeko. Ezali mawa komona tata munene boye na suki ya pembe na mutu. Me makambo azali koloba nayebi te soki mokolo wana amelaki masanga nini oyo edokisaki ye motu mpo abanda koloba n'importe quoi. Bandeko ezali mawa mpo omona ndenge nini poto ezali kobebisa bato mitu. Tellement moto aye na poto avandi na ba facture ya ba courant ya ba telefone ba mbongo wana nyonso tu. Tango ba facture eza koya na fin du mois et dokisi moto mutu moto komi koloba n'importe quoi. Nde boza komona forme ya ba tolokola ba Kwebe Kimpele oyo ndenge bazali boye suki ya pembe wana boza komona ezali pamba te suki ya pembe wana eza kolakisa ete amoni makambo na ye na poto bafacture ya courant bafacture ya chauffage bafacture ya nini bandeko etelisi mutu mbala moko suki ekomi ya pembe. Olia kende na ye na Congo kaka kolobake biso nde totondi na mayele toza na mayele na baje na bango baza kosala na ngwanda. Mayele yango eza kaka ya koyembelaka batu nzembo liboso ya mwa bakamera na bango ya mike. Kwebe Kimpele pe amikomisi lokola mwa zoba moko. Olie alakisa ete aza moto ya mayele kende na mboka kende kopesa 1+ otikali kaka na bamasolo ya buzoba. Moto boye Rwandais ti okomi koloba Lumumba azali Rwandais ezali mawa tala ndenge suki esi eteli yo. Suki esi eteli. Me toza komona kaka ndenge mutu eteli eteleli ya kuna na se. Esika biloko bapape vandaka toyebi ndenge esi eteli. Po soki mutu na ye eteli bokuna eteli ndenge nini. Na tolo eteli ndenge nini ebongo na sama peka. Me mutu boye soki atikali bolumbu bandeko. Eza po bakongole bapakata. Me azali kaka makasi mpona koya koloba makambo ya balumumba banini oyo kutu ba makambo ayebi ata sens na yango malamu taza koloba kaka mpo ngwanda tindi ye mwana ya bitinda. Ezali mawa. Soi-disant bato bazwa koloba ke bayebi ba masolo ya Congo baza koya kaka na ba histoire bango nde mutu bakotia peuple congolais na diaspora awa na confusion totale na ba information na bango ya lukuta. Tala ndenge suki esi eteli. Oye bosoki batali na kati ya maduso zolo pembe ondire babwakeli bafufua manioko kuna na kati. Ezali mawa. Bako se prétendre on dirait que bango nde bayibi ba masolo ya Congo na sali ba recherche. Ba recherche nini yo sali? Ba recherche nini yo sali? N'importe quoi na sali ba recherche na sali ba recherche. Ezali mawa. Ezali mawa. Papa Botamba to continuer masolo na biso s'il vous plaît. Ignorant que tu es. Eza ko finga te
puisque biso pe tosali enquête bokolanda bolanda nanu Patrice Emery Lumumba ye moko ayebisa yo yo Nkwebe alias Placenta yoka Patrice Emery Lumumba ye moko aza koyebisa yo iskani na botama iskani na kolaki kaka yo chercheur Angbanda Zamboko atumba mais biso pe tosali ça ko recherche ya ba origine na bino mais bolanda nanu Patrice Emery Lumumba oyo aza koyebisa yo soki yo oyebite yo na Ngbanda soki yo Ngbanda oyebi esika nini Patrice Emery Lumumba abotamaki te akolaki te bolanda nanu ye moko famille na bango bazali o baki o témoigner eza ko teloko a témoignage te okende oluka likambo wana papa pona likambo nini bolanda Patrice Emery Lumumba. Je voulais savoir quel âge vous avez. J'ai 35 ans. Et où êtes-vous né? Je suis né dans le territoire de Katakokombe, dans la province du Kasaï. On m'a dit que c'était le centre de l'Afrique. Est-ce que c'est vrai? Mais le Kasaï, c'est précisément au centre du Congo. Au centre du Congo. Je ne sais pas situer si c'est pour des vues géographiques, c'est au centre de l'Afrique, mais en tout cas, la peau du Kasaï est située au centre du Congo. Est-ce que je peux vous demander ce que faisaient vos parents? Mes parents sont des cultivateurs. Ils sont encore vivants, bien portants. Et ils sont au village. Vous avez commencé vos études à quel âge? À l'âge de 8 ans, je crois. 8 ans. Voilà, et vous trouvez des gens, aux Angelo, vous savez, la vie coûte très cher en Europe. Mingi Bazakuna, à 90%, bah, réfugiés économiques. Réfugiés économiques. Ozo vana kamana chambal moko boye kuna oyebike courant eza cher, loyer eza cher. Piaka ezali pana mona peza ke bato balikaka wana ozangelo wa kosala okamati kamwa micro moko oti okamati kamwa caméra moko mitina omitina elongi ale yo wana okomi combattant. Bonjour très chers compatriotes. Bana mapampe simokolo toko simba toko kanga yena maboko na biso. Nyongo koyoka ke asala ki arrête. Ba mususu ne bakomi ba collabo. Ba mususu ne bakomi ba Rwandais. Bientôt na émission yoromona na zozela ki apparaît ko bo répondre ngai nde bokoyeba ke le combat a commencé. Kaka na niveau mondial télévision te biso pe to kota internet. Parce que vous avez une imagination te. Nde bokoya koyoko le bien papa Molière aza Rwandais te. Mais ngana ki Rwandais na ngolo non mon logo aza munene boye aza Rwandais aza Hutu azali Hutu et puis ba ke no lukela Eliezer Tamboye logo aza ndoto bike aza Rwandais aza Tutsi par manque d'imagination vous avez sur l'imagination te. Mais tola nanano qui est Honoré Ngbanda Zamboko Atumba na komo na ye ya solo ezali Honoré Ngbanda Zamboko Atumba. Atumba nani? Atumba moto nde alongolaki kombo ya moto na suka. Komo na ezali Honoré Ngbanda Zamboko Atumba moto. Jamais wana tosali recherche na biso babi Atumba nde bato Honoré Ngbanda bazobenga Terminator, patron ya Baibu. Moto ya monaïque, quand l'homme qui tire plus vite que son ombre. Qui bat sa maliba? Honoré Ngbanda Zamboko. On est comme moi, Otina kinine. Baibu na yote. Nanine. Roquette. Chef de l'espère, voilà, nanini, Honoré Ngbanda Zamboko. Qui bat sa maliba. Na roquette, vous voyez, bino moko. Na conférence nationale. Babisa yi likamwango. Mais, apparaît ko, bovanda kanye, na likamwana. Il y aura dans notre pays des violeurs impénitents, du genre de ceux qui courent encore la rue en liberté sans sanction présentement. Plus jamais il y aura dans notre pays des assassins cyniques du genre Mobutu, Ngunza et autres Ngwanda Terminator capables d'envoyer à la mort.
capable d'envoyer à la mort, simplement pour créer la panique dans les villes, les hommes les plus innocents de la planète, même de nobles étrangers venus de loin pour investir dans ce pays qui en a terriblement besoin. Plus jamais, Monseigneur, plus jamais. Je vous remercie. Philippe de Dieu le veut. Bovanda Kanien, Mbanda, Lobate. Oleo ke Lobake, Lumumba Zali Tutsi. Hey! Papa Obanga te. Otalaka, Bomana qui m'a comme na Charlie Hebdo te. Vous ne savez pas qu'il y a des fanatiques. Il y a des fanatiques de Kasavubu, il y a des fanatiques de Lumumba, il y a des fanatiques de musées. Yo ke no finga musée papa, mais tu auras des problèmes. Puisque au nom il y a expression, liberté, il y a expression, hein, il y a presse, il y a savoir, tu peux dire n'importe quoi et tu peux pas tu vas vandigner. Olingo boma. Bon là qui basa maliba yemoko nini aso témoigner contre yo. Patron ya baibu. Oyo lgo ya lelo ya kopesa leçon. Il y a nini ni ba gérer Congo. Mais yo gérera qui pembeni ya maréchal pendant 31 ans. Et qu'on quitte, tu as 80 et quelques euros déjà ici, et l'équipe. Au côté de président Tshisekedi, Kofinga. Président Tshisekedi, Asali Mabe, Kofinga. Batunyoso, Kofinga. Ibu. Tola nanano, élément yo, ezakoya. Ma femme, mes enfants et les filles étaient dans la grande villa avec nous, les garçons étaient à l'annexe derrière. Cette grande villa, je ne sais pas si vous l'avez visitée, il n'y a plus de villa que le nom. Elle a été à plusieurs fois bombardée par la roquette. L'officier qui a verbalisé a trouvé les emballages de roquettes. C'est donc une attaque organisée, préméditée contre vous comme leader de l'opposition? Absolument, moi je crois, hein, absolument. C'est ça, absolument, parce que je suis dans un quartier où il n'y a pas une autre maison qui a été attaquée que la mienne. Hein? Vraiment la répression politique. Moi, je crois absolument. Je crois qu'il ne faut pas chercher d'autres noms. Hein. Il faut avoir le courage, même quand on est en danger, comme je le suis, de dire que c'est la répression politique. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer que ma famille et moi-même, nous attendons ce qui va nous arriver. Honoré Nzamba, honoré Mbanda Zamboko, oh bae bakate, biso pe to sali enquête dans biso. Ba enquête lokolo ko be asali, mais biso pe to sali pe enquête. Honoré Mbanda Zamboko, obotama nde na Uganda. Papa na yo azalaki Idi Amin Dada. Oya komaki après général, soki boye bakate. Aza mwana ya général. Général tayo comme maréchal. Obotami na Uganda. Papa na yo Idi Amin Dada. Bozo kan César ya lokuta botala ba témoignage na banquette osalaki bota elongia Idi Amin yangoyo elongia Mbanda Zamboko yangoyo binombo makila ekosaka te. Botala binomoko mama na yo mama oya yo komo na ye Aminata Mamadou puisque bozalaki ba musulman na le wana Amin Dada azalaki plouk azalaki soki caporal baboti yo toki oluka esika nini babotaki yo nde bozomona enquête tosali village Honoré Mbanda Zamboko atumba moto ezali village Mokiza bino botala botala na fingite ezali bokota na dictionnaire Honoré Mbanda Zamboko abotama na village Mokiza ya kofinga te puisque na monoko na biso omona ke tant mutusu papa Molière alobili ka moko monene no village na bango ezali. Dis-moi où tu es né et je te dirai qui tu es. Village à Lumumba yebani basali monument kuna ezali. Mais oh ya yo Bayo Kamata, qu'est-ce qui s'est passé, chers téléspectateurs? Qu'est-ce qui s'est passé? Wana baboti Honoré Mbanda Zamboko atumba moto.
mwana kitoko moindo lokola ba Ugandais. Papa eko remarqué que wana zo okola komi na ba 2 mois 3 mois mino ezobima yo na munoko mino ezako bima na kote ya likolo. Ok, mwana normal mino ebimaka nde na se. So bomoni mwana mino ebimi na likolo boyeba ke mwana wana aza ndoki. Nde Amin Dada kamata ebisi Aminata Mamadou Aminata mama na ye abi kamata akendo bwaka mwana wana nde bakende ko bakende ko bwaka yo. Papa moko wa mungwande azalaki wana bazosala chemin de fer nde baye kolokuta yo bamemi yo na Mbandaka te na lisala oye okola oye okota maréchal amoni ke ozoloba monoko moko puisque accent wana to ozaka nango accent wana ya bangandi baye kozona baservice oye okosolobi ano keno osala spécialisation na yo na service à sécurité na États-Unis. C'est complètement faux. Na États-Unis okene kama akotambola kuna bayebake obimaki mais na États-Unis osalaki stage dango na monoko nini olobaka anglais te. Yo wana ovandi na Maroc bapesi okamwa asile bazopekisa yo ke tika bakama kofinga koma nanu na Belgique te koma nanu na France koma na Londres yo no règlement na Zamboko atumba moto obosani ba chrétien oyo bomaki lelo oya olobi ano Patrice Lumumba azali héros na biso national. Patrice Emery Lumumba azali rwandais donc bino eloko nyonso kaka rwandais mutu nyonso rwandais kolabo mais yo moko ugandais bongo ba mutu aza ugandais comme ici kofinga eza kofinga te yo uza ugandais tala photo ya papa na yo photo te yeko retrouver tala mama na tala mama ya Honoré Ngbanda yo tindela biso batu lobaki no mama wana aza mama oya yo te. Tango conférence nationale souveraine et ça le maga na Congo batu babebisa conférence nationale wana eza banane et ça binote tout a été résolu na Congo ne héros tozali na bapoto te c'est à cause de vous égoïsme na bino nakoya kotangela bato lisolo na yebi ba secret ya Congo secret nyonso bando yeba ba secret ya Congo et produisa nini na Congo pona bolamu ya Congo oyebi ba secret ya Congo eloko nini ba secret ne mema ya kitoko na Congo po ba na Congo bazwa te kisofele ata bile ya pambo ata kelasi ofele batu basi balamuki Ngwanda zala sérieux et puis ça mukolo tika osala ba aventure po baninga nyonso tu bosala na bango période ya nini ya Mobutu bapesa bino déjà esika moko te place borenyaka na Sénat nyonso tu wana ce sont des Mobutistes. Pourquoi okende osala mosala na renseignement na Sénat te oyaka kokosaka bato oyaka kotaka bato batrouble fini avec tes histoires là teba maboko ya kombata ekwea na yo bato bapesaki yo confiance po okobeteme loko anyoka okosaka na congolais okosaka na Congo bakoviole basi kuna bakoboma bato nyonso kozali na manduki ya solo. Na élection passée Jean-Pierre Mbemba baboyi côté tozeli masasi na yo na batu na okende obunda oyambalo obundi je mes hommes ba o mango bazawa tant congolais za maboko pamba ngona si réellement ozali na bolingo ya Congo nde quelque part na Congo batu ba okumisa
Pourquoi yo lingi kaka yo? Tout ça va me quitter, hein? Ngwanda so bosakana na biso tant que tozali na ba 18 ans, 17 ans, 19 ans, mais pas aujourd'hui. Tozali ba me quitter. Yako vendre biso, oko sabiso lokolo zo pe sabiso bombo. Ozo lokwa mpuko ko lia ko fete. En même temps qu'on lia ako popolo mu pepe. Vous jouez avec les gens ou quoi? Bolingo saka na Congo jusqu'à cet âge. Tu n'as pas période de bolingo ya osaka na biso na ba message na bino ya ba confusion. Ça c'est quoi ça comme histoire? Oh papa Ngwanda lobby. Vous tous et de Mama Kalanga Basuana Touana. Ce sont des aventuriers. Ayaka na aseso lo bananu nana sese masolo na e ya kindo kite. Wa yela ribiso azai koloka. Regarde mon Congo, Ngwanda zamukolo, Ngwanda. Zamukolo. Balobaka soki olingi leka respecté yo bandana ko to saleki. Biso banana biso baza sans avenir. Baza obotama na ba mboka oyo culture na bango te. Baza obotama na ba mboka oyo baza otuna bana na ba âge na bango bino boyaki akosala nini. Nous battons pour banana biso bazongela identité na biso. Et puis yo Ngwanda okimisa banana yo na Congo. Oya osaka na via banana biso. Ngwanda za sérieux. Zala sérieux. Bana Congo, bana Montréal. Mingi na balanjo ya nganga na Scorpion Rouge. Na Scorpion Rouge ya Zumel 1000. Mama Rosalie pardon na papa Roger. Bo tiela biso makambo yo penya bo tiela biso makambo. Bandeko na banzi bouti koyoka ndenge nini touti kolakisa bino toko tiela bino bilili na ndenge bandeko oyo bauti ko témoigner na oyo itali bongo ba aventure to ba comédie ya tata o bazali ko benga Ngwanda Nzamboko Atumba. Bandeko babolingo tokoyebisa bino loko moko. Oyebi soki biso ba Congolais tozali kolinga koboma réalité ya histoire ya mboka na biso pona kotala ba intérêt moko quelconque ezali mawa mingi pona biso. Na tango oyo équipe ya Radio Zumel 1000 tozali ko soutenir à 150% Papa Molière pona likambo oyo parce que biso tolobelaki yango likambo oyo ya héros national ndenge nini tata oyo kwebe kimpele mwana ya bitinda oyo Ngwanda tindaki ye aza kobosa na ete asi akomi na suki ya pembe na mutu esi telisi suki aza ko se rendre compte te ke kuna na kati na nzoto esika abombi nzoto na bilamba kuna nyonso tu esi etelingwi bilamba nyonso tu kuna na se kuna soki alobi elongola bilamba komona pembe oyo ata soki balobi ete batie place ya molili babomi mwinda nyonso tu me na pembe ya ba poilo oyo ndenge esi emiteleli okomona moto nyonso tu azali kongela na kati na molili me azali koyela bato po ete apesa bato ba histoire ya lokuta. Papa Molière azali na raison po ete oyo nyonso tu akoluka asimba héros national ya mboka na biso tokotelemela ye. Ata ngai mama Rosalie nazali motetela te
mais mpo na likambo etali héros national na likambo oyo ya sala na mpo na mboka na biso na kotelema mpo na koloba na oyo etali bongo héros national parce que Lumumba héros national azali mutu oyo yende alengisa bamindele pe voir même ntango bato mosusu bakendaka na table ronde kuna na Belgique balobi soki tomoni Emery Patrice Lumumba awa te biso toza na likambo ya koloba te mundela parvenir kotinda avion mpo bakende kozwa na prison esika azalaki ebongo yo Ngwanda to yo Kwebeki Mpele boya koyebisa biso lelo n'importe quoi na babozoba oyo bozali na yango na poto pasi ya poto ese beti bino na bafacture baza kopesa bino ntango nyonso na mundele lelo oyo boya koyebisa biso bamakambo ezanga ntina bokomi koluka basujet mpe koya koloba ke Patrice Emery Lumumba azalaki rwandenga nasali barecherche nini osali na suki ya pembe boye oyo toza komona suki ya pembe kuna na kati nyonso esemi teleli ondire babwakeli oyo fufu nzoto mobimba n'importe quoi bozangi soni te bapasi ya poto emoni ndenge ekomi kolobisa bino facture ya ba courant ya ba chauffage bozwa kokoka koregle yango te komisi bino ke bobanda koloba n'importe quoi Kwebeki Mpele c'est qui aza insecte nini oyo biso lelo tokoki koloba na kombo ya Kwebeki Mpele kombo ya insecte nini oyo azali korepondre na kombo ya Kwebeki Mpele n'importe quoi bato bavandi na poto olie bokende kuna na mboka na bino bopesa implice bovandi kaka mpona koloba makambo ya buzoba Kwebeki Mpele tala ndenge suki na mutu esi eteli asi atelisi suki Ngwanda aza kotinda ye lokola mwana mokeba ndeko na mawa na bozoba n'importe quoi Kwebeki Mpele ondira sa sala eloko ya malonga na mboka na biso na buzoba oyo bazali na yango Kwebeki Mpele insecte nini wana babengaka yango na kombo ya Kwebeki Mpele boyebisa biso n'importe quoi bozoba na bozoba papa Botamba papa Roger nazongiseli yo maloba. Merci Maman Rosalie pona kozongisela ngai maloba bandeko babolingo tokomi na suka ya minute na biso na masolo oyo tobongiseli kibino mokolo mwa lelo bandeko tozali wana pona koyebisa bino ete ebongi malamu tosala attention na ba information oyo bato mosusu oyo bavandi na poto pasi ya poto esi ebeti bango bafacture ya bamindele ndenge ezali kolanda bango de gauche à droite bakomi koloba n'importe quoi pona mboka na bango mais boyebaka ete papa Molière azali moto oyo biso ebongi tosoutenir ye topesa ye maboko po ete papa Molière azali moto oyo tango tozali kotala na baimage makambo azali kosala pona bato oyo bazali na ba problème na kati na mboka na biso pe azali kobunda pona bango papa Molière azali moto oyo ebongi ete biso ba peuple congolais topesa ye maboko pe to soutenir ye à 120%. Po ete papa Molière azali moto oyo na makambo azali kosala moto moko te akoko ignore yango soko ignore yango c'est que ozali moto oyo bako écarter yo na kati na communauté congolaise pona papa Molière oyo azali kosala même bangwanda oyo lelo bazali kosala makelele pona koloba n'importe quoi batikala kosala yango te na mboka na biso même Kwebeki Mpele oyo atikala kosala yango te na mboka na biso alors papa Molière azali lokola icône na kati na mboka na biso na oyo etali bongo bola bato bazali faible na kati na mboka na biso oyo bazangi bato ya kolobelela bango oyo papa Molière azali kobundela bango butu nyonso yango wana tozali koloba ete papa Molière azali moto oyo ebongi biso ba peuple topesa moto ya bongo maboko soko moni moto azali kofinga papa Molière c'est que ayebi réalité ya masolo te ya mboka na biso po ete papa Molière na makambo azali kosala ezala
Ngwanda ezala kwebe kimpele jamais batikala kosala yango na mboka na biso. Alors pona yango bandeko babolingo tokomi na suka ya masolo na biso pe toyebi ete papa Molière mosala na ezali kosala emonani na mokili pe peuple congolais andimi yango pe oyo akoluka atiela papa Molière libaya biso tokotiela ye ebende. Bandeko babolingo tokomi na suka ya masolo na biso tokosenga na bino merci ya mingi pe bozala kaka bisika bozali na sima ya bangonga nde tokotalisa bino masango tobombelaki bino ya radio Zoumel 1000. Merci. Radio Zoumel 1000. Pour radio wana ezaka matata. À partir ya soki ezaka soki na France, mboka na Belgique, na Allemagne. Monte volcan. Qui yango ya bien. Keba. Zoumel 1000 ezopekisa biso makambo oyo. Soki nga mikolo na komi ebotu nanga so na komi ndeni. Nga mikolo na komi soko sakai na nga kaka. Na bengi ka Zoumel 1000. Po radio wana non. En tout cas félicitations. Yo koloba nini po na radio Zoumel. Avez raison. Aïe! Président Bolise, Tuzola Sananga, Betona Beto Mosaïko Yoyo, Lusolo Yoyo. Adiansi Mokomba Koba. Adiansi Mokomba Koba. Allez, touchons ça. Adiansi Mokomba Koba. Adiansi Mokomba Koba. Charles Kolo, Mamalantu. Adiansi Mokomba Koba. Adiansi Mokomba Koba. Adiansi Mokomba Koba. Papitolas. André les Safoutiers. Adas.
Kita, kita, Kadimu Penda Vimba. Ibal Tekete. Kita, Tapucha Peni Vimba. Roger Iso. Kita, Panama ya Tambo Vimba. Voilà. Fotem Paka. Big Master. Yake Oblaise Sasa. Anyati Mobomba Komba. Dekol Muluba. Anyati Mobomba Komba. Anyati Mobomba Komba. Oisoma Samba. Anyati Mobomba Komba. Anyati Mobomba Komba. Anyati Mobomba Komba. Désiré Lomba Obama. Lando Batibuka. Hilaire Mabelonga. Osaka. Hubert Betamona. Kati Betamona. Atele makina kwa. Ure kakani. Atele makina kwa. Yasho Saramonie. Atele makina kwa. Ure kakani. Atele makina kwa. Erikele la monie. Viva! Viva Eric Masea! Viva! 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 Bana Mamro! Viva! 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 Ititi! Viva! 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 Bana Gini! Viva! kotire leson na ye na oyo esili kolobama na esika oyo yango ete tosengi na bino ete boboto ezala na bino na bafamille esika bozwani na banzi ete mbala ya nsima biso bato ya Zumel Mil tokozanga te mpona kopesa bino lisusu basango oyo esengeli mpona bino tosiki wana mpona lelo merci mingi www.zumelmil.com ezali wana mpona bino na banzi ete bokozala dessus te nsima ya bangonga nde boyebi nini oyo tobomeli bino merci.